Bote na l'union sur Atokomi Wapi Ezaka Isengo Koya Verbino lelo dimanche. Bonne fête na ba chrétien nyoso. Fête ya Pâques. Mais ya komona keno mokili ezonuna. Mokili ezonuna. Fête de yebaka ya Pâques penda kalosa tikeno bana tongo. Bana balati pokwa babimi. Bamati ba mituka, bamati ba moto. Faites à Pâques, ils ont net. Na luki Pâques, na ke barubu, na ke bon marché, na ke lingwala, na ke makapagne, na gutani na pangite. Moto a souhaité nga pe azate. Mais nga quand même a souhaité bino bonne fête à Pâques. Na ba chrétien sur RDC pays laïque. Et penge Fofana na tombeli bino bonne fête à Pâques. Bozeli na lobanini. Oh, évangéliste Claude Kabundwale, ça a bengani mutu. A de bengani pasteur nae. A bengani mama prophète nae. Ndenga ina tuni binoke. Soki bakanga pasteur wana na matadi. Babambika titre. Associé à papa Walesa a escroquer mutu pe a chezeni. Ah, on est bon luka ba Kouraf. On est bon luka ba Gédéon. Ba Potre Magnan. Mais le quoi Walesa n'est pas na kombo na ye. Ouais, ça dans la société. Même maman Angèle a très représenté binote kaza associé na ye. Même auto abimi kengai associé ya Walesa. Kotonga kombo ça la passe hein. Là on va biso to bunda na wa be fort presso voiture sans moteur. Tozo tindika. Après lobby, moto a courage, ya koloba keno, nga associé ya Ibrahim, nga associé ya Stéphore, nga associé ya Fofana, nga associé ya Passy, nga associé ya Laura. Mais on a zobunda nga moko. Même moto ya ko ata lien na ko partager azate. Bato ya ko finga alati moi cravate lelo. Chemise yango yinda boy. Maintenant on moni yindi opesi savon. Qui concerne évangéliste Claude Kabundwale dimanche ya lelo ateini bokoyo kango ka aw. Na lobai ki concerne ba stress bote kilango mona mboki Eliezer. Moto suma ba stress na bino Eliezer Tambo mona kololo pango. Mais qui concerne province en Mbujimai, na séjour comme ça na Mbujimai. To kuti Mbujimai album. Pendant que tout n'est invité nanga, présence na auto séjour à ça na Mbujimai. Constat ni na sali, to ni na moni, mais ngai na mona ka Mbujimai album. Auto yebaka BG. Mbujimai ya miba. To kuti Mbujimai album. Et ça va bien comment on a mon aboga Kouraf. Na TikTok, ça va bien qu'on se perd na ba vidéo na ye ndenga binaka. Mais na sepeli aussi qu'on peut ça qu'on fait chance qu'on a na plateau ya masolo na député. Tout ne aussi qu'on à part TikTok na lingi bolanda koraf mutu na ye e fonctionnaka ndengeni. Pourquoi fa mataki avion? Akenaki Mbujimai attaque influenceur. La salité. Influenceur responsable. À partir du rapport en Gilles, qu'on va faire comprendre que on a salaka balandakai. Tant comme une Mbujimai, est-ce que tu vas reconnaître Koraf? Toi, c'est moto à Koufi, toi, quand même, on témoigner. Moi, je me rappelle que non, je suis allé avec Koraf dans un restaurant dans Mbujimai. Tu lié, tu foutité. Na restaurant Mama Béa. Par rapport à Moussa Korafa Salaka. C'est une façon aussi à ressentir que non, Moussa na Salaka, balanda kangai, to balanda kangate, tango se déplacer. Peut-être to komi Mbujimai, Korafa Sali Moussa la nini. Oh, même lelo, ba collègue na ye, ba comme la moi différence à Koraf. Pour ba foutre l'avion, aller comme retour, ba loger ye, pe Moussa lango, et salamaki, to e salamaki te.
Pe Koraf accompagnaki nani. Attaque jeune. Akenai kosalani. Toyokaniti. Le rôle aussi Moroza pembeni a vendu ce Claude Kabundo Alessa. Na kozanga aussi kotuna eke dimanche bateyaki wana tozalaki na Mbujimayi. Mais tango toye tokuti ndenge nini Teresa ndenge nini. Koraf aza na plateau to azate. Na bokasi ya Amos Luba ki mona mbo afordi. Ezala rande boy to solo la siko. Ah toza ba camarade te bibotu ekobetama. Je dis merci à notre sponsor Andy Mart. Pourquoi pas Jonathan, manager puissant. Moi mbo Koraf. Mbote. Mbote ndeko Fofana Ipenge. Présence na na plateau to komi wapi. O mona ka toujours ndeko na yo azo sala émission na plateau. Lelo moko za na kati ya plateau ya to komi wapi. O moni yango ndeni. Ouais, et c'est ngomakasi ya koya première fois komata na plateau ya to komi wapi otomona ngona musika. Bando kola to mona kaka to komi wapi. Et aujourd'hui to komi na kati na moni vraiment ils a bijoux, ils a propre, ils a climatisé, ils a laissé en ZTT. Et vraiment bien accueillant et vraiment habitable en fait. Ça dit, on a besoin que silisa, que longwa yokoti. Ouais, et ça bangolo kaka. La profondeur appelle la profondeur, la hauteur appelle la hauteur. Oyomo kamobi viens moi simple boy. Na dimanche à jour au travail. Te na sepel makasi na papa Nicolas parce que pour na biso za papa. Pour na bato muso za ndeko mais pour na biso za papa. Na sepel na diligence na ye. Comme on a que quel que soit ba niveau à Zadango, ndenge tout monde a kaé, mais le dimanche boye aye moko sans inviter aye ko sala émission ye moko. Et là qui se manqué donc à teinga le sous détermination que il faut la passionner na musala député national, député provincial, président parti politique. À quoi faire même na palais. Mais aye oyoma la ninga au sala émission ninga sisi. À quoi tika ba journaliste, boza ebele awa, mais tu sens que aye ko sala musala na yé et là qui se manque il est passionné et là qui se manque a apporter un plus namboka dans tel le politique et s'il y a à continuer à apporter un plus parce que là qui se manque c'est un bosseur a bosser a déjà la vision et puis un motivateur a tout le monde donc ceux qui bossent na c'est difficile aux la paresseux pour déjà yé moko déjà ça courageux et puis ça machine à motivation pour il ko salinga natali na musika dimanche et puis yé moko. Et là qui se manque il est chauffeur, il est receveur, il est journaliste, il est caméraman. Amitié li monter biloko nyonso à sa l'émission. Et te biso makasi et pesi biso sou courage. Ouais mon abete la roli solo moi baga Fofana zo kumisa viena mais yo moko moni. To za biso to ndo banda. Metango aye abibo sa biso bité yo sala musuza makamuna mususu. Alinga zela biso. Yakoba Kisizate, mais ils ont vraiment message moko moko na tiré ango na ba leçon et belé na bini na développer ango. Et la question est quel que soit niveau kokoma qu'on négliger le faible commencement. Pourquoi ça ne s'y coudité? C'est ça le. Pour y journalisme de sali o yazali. C'est ça même. Yaza député mazotika musana na été. C'est ça même le message et la leçon que j'ai tiré dans ce qu'il a fait. Et la question est quel que soit niveau ou comment qu'on négliger ba fondement na premier té. Yango ndé commencer sous davantage. On a beau à Koraf. Oui, ndeko. Koraf faut balanda na TikTok. Oui. O maman me a zo na partir à BG na Mbujimayi. Eza li passe à tous apena Koraf. Te ezakanga moko Koraf mulaja. O alias watu muso be Saint-Esprit, menga moko nami surnommé Mokonzi ya mboka. Te comment na ya partir à Mbujimayi non. Deuxième jour à carnaval. Et pendant le roi Bavanti. Mais moi je m'attends komi a bazo souhaiter joyeux anniversaire olobi Mokonzi ya mboka zongi. Mokonzi ya mboka. Ngape na beni yango. Ouais. Ça dit na plateau na sana mona mboka Koraf te. Na sana mona mboka penda Mokonzi ya mboka. Ouais. Ça dit à chaque fois to ça bantu. Puisque to fana munke na village to botami na mboka to ebi opakola mafuta mbila. Aussi autant moto aza ko évoluer. Même ata motei, aussi autant azo teya bazo bakisele ba kombo. Et on a même baptême. Attaque RDC pays laïque. Bon, ce cas, je baptême, je rappelle comme Sika. Pour la union, c'est comme Sika. Koraf fait au Boyebaka, Aza sous Koraf fait a commis Mokonzi Yamboka. Quand on lui va pouvoir commis Mokonzi Yamboka, tout n'a. Et mon Mbujimayi, n'a magambo asali,
nde bapesi mokonzi ya mboka mwa mboka korafi pourquoi bengaka cet esprit bon babenganga saint esprit moto ya liboso kobenganga saint esprit ezalaka comédien na biso Tato Séraphin humoriste ye nde abenganga saint esprit mokolo bakabela ejuke epai ya pasteur Moïse Mbie na hôtel du fleuve wana omona ngai tonga mpe ona bevana apesanga juki namona juke rouge namona déjà Fofana epebato bazwa bajuke rouge mokolo ya juke rouge nde mokolo Tato Séraphin abenganga saint esprit parce que ngai nde motu na kotisaki ye na cop ya promotion ya stade des martyrs ya pasteur Moïse Mbie ngai nde motu na tia komona na liste ngai nde motu nasalaki bacontacte ye makambo nyonso et alors emarka ye yamonaki me motu andenge nini et alors jour bapesa ejuke nde jour ye azobenganga saint esprit etikali bongo etikali mpe bato saint esprit saint esprit pourquoi aza partout et bato balobi na partout donc saint esprit nde ezalaka partout. Pourquoi même na collègue na obel fianceur et mon avec la gauma ya mo tama bite cadeau na ko sa petit na ngao ta na monisko que non aussi nommé penda mokonza mboka na habité suna zongi king wato yaki na mbushima yango pe sanzi bato to ebeti na ko sala surprise yango lelo pas les TikTok te ah pelo c'est que no ba responsable la présidence, la service, bako découvrir oyoza. Pe maloba yo koloba awande ekotekisa yo, pe bato bako confondre na obaloba kapona o. Pourquoi un moko bato babenga kayo koza partout? Zo koza na makambo etali cet esprit azala katana sia maya azali. Mais par rapport na ndenge ya mokili. Na okila ka mo ba finga ka tout moment, ba kritika ka tout moment. Par rapport à pondenge o influence ton dengo zaka tout simbaka ekendaka liboso pourquoi ba critique kayo na ba commentaire ba finga kayo mais décourage kayo te bon ndeko Fofana question eza question moulayi mais na ko répondre en gros bref avec ba réponse mongo eza normal ba to babenganga déjà j'ai répondu la question Saint-Esprit Otuapi. Et nous avons répondu pourquoi tu vas finir ranga kasi et puis pourquoi dans la partout au même moment tu vas comprendre même muto ça partout nini na batu ba finir ranga j'ai compris une chose que ceux qui mutu azana posa akoma bisika yoza ou bien akoma ndenge yozali mais akoka ko koma niveau yozali te et ko sala ka likonya beaucoup plus la plupart des gens qui m'incitent sont des jaloux ou vraiment ba envie akangai. Pour la plupart ya bato ba finga nga so na côté na bango ba senga nga photo to kanga na photo na yo oda fingio mais so amonyo na mona ko na mbushimai bana na aéroport bazo kanga na ba photo bazo kanga na ba photo di balandaka donc ils juste que c'est le manque de contentement ils ont ba complexe complexé kaka tali ako sanini à la place à célébrer gloire na yo alingi quoi décourager yo pour tikele place one. Dans le sens que il m'envie donc batu ba envie akandenga yango ba finganga parce que jamais je peux dire na ça la partout au même moment mais et ça la marande ba événement o ezala ka minene o ezala ka marquant ce ko ba contact akangai o ça qui na qui ko couvrir événement wan ce ko muto ko tal événement na télévision na RTNC amoni longinanga na kati lundi événement musoye akeboy amoni ngal suna kati mardi et vraiment monsieur jeudi à moninga suna kati et alors là na 2024 na 2024 na travaillé na ba événement nyoso emnene ya Congo premier événement na bandi Jonathan le frère Jonathan Gambela azaka na France asala ki showbiz le 20 avril ngai ndi na travaillé ki promotion deuxième événement le 19 mai avec le pasteur Moïse Mbie au stade des Martyrs ngai na travaillé ki promotion au stade des Martyrs troisième événement le 6 juin na Lubumbashi na stade Kibasa Maliba avec pasteur Moïse Mbie na travail qui na quatrième événement na Kolwezi avec le pasteur Moïse Mbie na travail qui na cinquième événement matanga pasteur Marcelo o Mwasina Kufaki
na yaki kuna on a bien prière pour l'amboula na passé imagine na raté premier côté événement ezaki so banga ka téléphone ko beba premier événement ezaki prière to sala ki na janvier ouais 2024 na janvier avec clôture Alpha 40 na Tata Raphaël autre plan ki mboula na na drapeau na zalaka pe wana 5e événement na zongi na kin un certain mercredi ko kitalanga na aéroport corps ya passé baruti kiti na Congo to kiti na corps au même moment na filmé vidéo boy naza partout lisusu na kenda na matanga pasteur baruti na vous avez fatigué vous dit olembagati na kenda na matanga pasteur baruti na filmé président de la République na publier ba vidéo na beta ba millions de vues na compte na muto zo mona boyebi muto nini azo filmé président de la République ou puis au poster pe beti ba millions de vues wana totologi 8e événement Explo célébration le 27 juillet avec pasteur Mike Alambay. On m'a contacté. On a travaillé le sous. 9e événement à Téné de la Gombe avec le frère Fiston Boui. On a travaillé le sous. Ce qu'on a battu, comme on a événement on a nion, ce qui me torse là. On dit kakaye pourquoi kakaye. Et là ça la passi c'est pourquoi seulement moi. Eza ngate ba bundisaka mais eza pona ni kakangai. Ndé ba bundisaka parce que ceux qui ngana tikalinga ba finga ngate. Mais du fait que bazo contacter nga ndé yango sali ki bazo la misala na ozoango feleti eza na kota kiaka na mulaki na mbujimai honorable Ziko koma mukolo lupango yoku to la kisanga vie oye bivio nga bino papa pa na benga papa ndé tina ndengo yeti na moni okomi ko poster ba vidéo koma mukolo lupango imagine yo ebaki ete mais atali compte na yo ndengo ozo sala musala nde batindeli ba vidéo ba proposer osoko lingi marché to travail imagine président Ziko Mukanga naïba qui était mené ko découvrir qui azam tout monde humble simple puis une grande personnalité dans ce pays azo aidé batu na bandaku na avec $1,500 aux indaku pas seulement $1,500 prix pour la parcelle mais avec $500 au ko pesa ya avance okofuta mo bandikala mutabana ma taxi moto ana kishasa président na bango Vespa mama lo mongo asala clip ya pembe wana yayi muto expliquer nga sko ye bien ça muto lingisi nga makasi za yo wa vena nga notable na chef ne na notable à Sankuru parce que nenga chabwal en tout cas na batu boluka ba mapango bokende vraiment et pas ya papa Ziko Mukanga bokuta vraiment ba parcelle eza avec $500 ou déjà au s'enregistrer ba pesio ba katelio ba mettre na yo ba hectare na yo ba katelio o continuer ko si sambongo na ba délai après 3 mois après 4 mois ils ont encore faire numéro ezali beaucoup contacter en tout cas c'est un homme fiable et puis il est fidèle papa Ziko Mukanga. Quelle différence est beaucoup zamboka na belle fiancée comme ça bon pour moi ben fiancé bazo fing ça peut batu tout monde ba bisala sala kolongola ba bilamba mais na moni oye pendant na veste bien coiffé teinture bien quel influenceur azana influenceur premièrement c'est une personne qui est capable de faire convaincre des gens par rapport à un contenu, par rapport à un message, par rapport à donc je peux dire quoi. Donc c'est une personne qui est capable d'apporter, pas seulement d'apporter, mais de faire convaincre un groupe de gens. Place Foucault, parce que c'est toute tautologie des mots. Ok, ils ont enregistré. Ils ont directé. Déjà directé. Donc un influenceur, sur ma compréhension, selon moi, c'est quelqu'un qui est capable de faire accepter ou bien de faire convaincre les gens sur un produit ou bien d'amener une masse à accepter un contenu quelconque. Par exemple, tu peux être influenceur politique. On peut faire sortir une loi. Et un influenceur politique a la capacité de faire convaincre la population d'accepter la loi qu'on a fait sortir. On peut aussi apporter un produit publicitaire, par exemple un jus. Un influenceur a la capacité de faire convaincre aux acheteurs que ce produit-là est vrai. L'influenceur, c'est un mot vaste.
qui se détermine dans plusieurs catégories et dans plusieurs domaines. Mais là, quand même, tout le monde est comme ma finga, Là, ma mais- vie privée, bah, même soit battu. Mais yo, ça, là, quand on point. Sur ça, c'est là où il y a le problème. Les gens ne savent pas faire la différence entre être influenceur et être impoli dans le monde d'influence. Parce que dans le monde d'influence, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Ce qui est permis, c'est ce qui est bon pour la société, parce que ce sont les gens qui doivent nous suivre. Et quand tu présentes un produit, tu présentes aussi ta vie et ta famille. Les lots au côté koloba, au lamu comme au finga, et bah qui est lobby bakotuna aoutuapi. Au kofing sande famille na yo, et puis au kofing s'appelle futur na yo. Ma vidéo, on est au tika là. Les autres cas là, les paroles s'envoient, mais les vidéos restent. Merci, là, Eza, mon mboka, Koraf, o lelo, basinone ye à partir en bougima, mokonza mboka. Koraf, na musalo pe oboti bana. Bano pena ke ozuye, olakisi ye, ye pa komo futa ndako, ye pa komo lia, aza fier pe ke Koraf ende motalakisi nga bulu. Netinga bulu. Ndena zabo ndeko eleze. Bazomo ndeko eleze na kati nanga. Ouais, dans le domaine, il y a TikTok, plus, donc je peux dire même plus de 20 personnes. On a Yo ko sanga wate ha. Te. Po eza tokomi wapi. Te baza. Ba ministre, ba autorité, Baza. na lingi excellence mutamba place aza, asa la fille na mona ka na vidéo, attaque jeune moko pena osa boulot. Yo poser ce pla que non ministre na biso pe mineta ya jeune a senti que oui, moi non makamazolo bazo ko sate. Pe bato yo ko citer baza pena pe bato moko pena vrai. Bazali kutuba musuba bala. Na bali ça na TikTok. Netinani. La sœur Consolate Zola. Consolante Zola yo la ksa musala TikTok. 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 Abala Koutaza, femme mariée avec son mari que j'aime beaucoup. Aza femme mariée. Na minute peut-être Quand on a au moins na TikTok balisi pe. na bali ça. Na format Nani ba jeune oula tonton Kev. Nani lisusu. Ata 5. Edith Mona Bilaka. Nani lisusu. Jimmy Aigle Jaune. Nani lisusu. Baza ebele bamusuna kotanga bamusuna ko ba rebelle pe. Okotanga pe rebelle ermo à cause de vidéo akepa la kisiki tala tanyinga. Alors pour le respect So yona cassation. Voilà mutunanga na lingaka ye mingi. Cassation. Cassation mbote. Cassation de la Tangi presse. na to komi wapi. Cassation de la presse, il y a ça produit, il y a Daddy Michel. Ah bon? Nde muta yela bisoye. Pour voir il faut reconnaître ba œuvre muta. Pour ça le bieza yanga. Cassation. So Michel Amoni akoya Elungi solo. Ce qui Daddy Michel Amoni na lobi ki cassation quand na yela Dadi akoya mangwa. mango na émission. Alors pour na la vraie cassation de la presse azali produit fabriqué par usine ya Daddy Michel. Mais mutuna yo. Mutuna. Comment jour na ngana invitaka bato ba ko basangilo honorable van cassation azala ki wana kwa rouge comme Ouais, na on a ce tsa. qu'on mutunanga makasi mais produit ya Daddy Michel nde muto yela yebiso na TikTok mais mutunanga sikoyo po nga naza esprit ouvert nazaka bien na bato nyonso. Ça montre que ça confitel te parce que maintenant on ngo kutanaka na bato to na ba vidéo no eza koto koto so za mutu mo confitel ko tambola bongo te. Oui. Bon, moi de base je suis chrétien. Dans le christianisme, la mission première c'est de gagner les âmes. C'est là où maintenant fondement nanga ya kozala partout ezalaka. Nazalaka partout te pour na sala ba vidéo, mais nazalaka partout avec une mission de faire convertir tous ces gens-là. Bazala na même vision kinga. Parce qu'aujourd'hui, je peux dire, Toza est bien na TikTok, Toza est bien na abonné, mais je peux dire du haut de l'émission, bango sozo la ndanga bien. Mais mon akamutu mon côté à l'ékinga na TikTok. Dans le sens où je dis ceci, nga aujourd'hui na kokisi 1,4 million abonnés. Nini? 1,4 million abonnés. Non, on a la chanson profanité. Non, on a la comédie challenge. Cela veut dire quoi? Soki ngaipe na salaka lokola ba TikToker news. Ba abonné na za nango baza muke. Pourquoi? Parce que nga naza lokola limité. Nga na salaka makambu ya nzambe kaka gospel. Ba chanson na salaka depuis na TikTok kaka ba chanson gospel chrétien. Mais bango news C'est imposé pe aussi pe bandimi nao.
mais bango tout la plupart ya ba obazana ba bonne sangsara nyoso chakamadesu pondu matembele ndunda na ba comédien mususu ba comédien mafinga na ba bokecho lobaka basala ngo ni challenge et parce que dans chaque son ils ont une audience nango ya visibilité et ko ben développer ba abonné bani mais nga ce qu'on a zalaka centré focus sur le christianisme, c'est ça ma base en fait. Idée on est où t'es là ouais. Vous avez initié par papa, par maman, par yaya ou pas? Kokota nanga TikTok pour être bref, na kota TikTok en 2022 le 5 avril après anniversaire nanga. Nga na kota TikTok na idée à kobundisa chanson moko profane. Ya eba Nigeria o bayemba Kiss Daniel na techno. Bayemba Bouga. Bolanda. Oh lolo, Bouga. Parce que moi, lorsque j'étais païen, naïba qui batona très bien. Na bandolo takotuna à l'époque, na 2014-15, on la Kiss Daniel Bachapoura. Et lorsqu'il naïko se convertir, na 2022, na Lubumbashi, na Zongi Boye, na mutumo boye à la kisinga TikTok. Est-ce que na zoko na mata, na koti batu nyonso na ba chrétien, o naïba qui basa ba chrétien. Bon, c'est la chanson profane, Bouga. Et tout le monde connaît cette chanson. Exactement, cette chanson à l'époque, ils ont un succès, Makasi. Parce que le monde me dit, oh, mais n'a pas chrétien, c'est la chanson pour un. Alors je dois faire l'effort. Il y a un zémo, un biso, un chrétien. Oh, c'est qui battu, c'est la biso, un chrétien. Parce que la Bible nous dit ceci. Dans Ésaïe 43, verset 21, il dit, le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Voilà, moi, ça c'est peli. T'as pasta. La Bible nous dit dans Ésaïe 43, verset 21, il dit, le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Alors moi, en tant qu'enfant de Dieu, peuple que Dieu s'est acquis par sa grâce, je ne peux pas publier les louanges des païens. Alors je dois publier les louanges qui glorifient Dieu. C'est alors qu'il y a yes qu'on a chanson, première chanson, Osana Bukole. Alléluia, Hosanna. C'est moi qui ai pris la chanson, qui a challengé ça, na imposé la chanson. Et Kota, Batoboko Mosala, on dit pas Batoboko Mosala jusqu'aujourd'hui. Donc je m'autoproclame mon Konziamboka, dans le sens que dans premier initiateur, il y a un challenge gospel sur TikTok dans la sur TikTok. Les baba aussi droit de réponse ça. À côté de Mlango Azate. Ozana Kishasa. Ozana Lojate. Ozana Sankuru te na lubefu na lusambu. Ozana Kishasa Kim Label. Ville de Gombe. Nazolo bango na kati ya émission. Tout le monde bayebi bien. Tout le monde. Je suis le premier fondateur initiateur de challenge TikTok gospel au Congo, pour ne pas dire en Afrique. Il y a plusieurs Africains. Mais nous ça un peu BBM Tego qui na TikTok sali Sukito sali Manzakate. Non. Naya ngam et puis batu so ebike ngana ya na manzembo. Et puis na lo bakate. Yango batu ba finga ngame na tika ko répondre pour je n'ai pas le temps pour parler mais j'ai le temps de communiquer avec les sons. Là c'est mon mboka. Hein? Tu bien mon mboka. Pour mon mboka, ça dit kinde kwesi la kate. Mais lelo bobenga kai na komba koraf. Agomi mokonza mboka. Tobe na ye mokonza mboka, chaque chose a son temps. Ils ont les connais. Yango to bagi lelo to ko décorer a matiku de gars. Yope olobo sa TikTok. Yaga to na pe mituna, ça va sincère dans ma réponse. Pour mikolo ngai pe na fongoli nzelo. Pour politique pe bato mo bazo lembango. Basa nzambe pe ebele baza ba vrete. Ba honorer moninga no mo benga. Mais da yango za ndenge nini? Papa, eza na ba critère. Ndenge do fongoli na a. O amoni ke oui. Yakao to tu no pe na TikTok na yo. Pour organisation na yo eza ndenge nini? Eza ko la chaîne na mona mboke Eliezer. Depuis chaîne no efungoma yega banzemba nzambe. Mama lo honorable Van Babilaka. Mais à travers le directeur du programme Amos, non, il faut que ce pays soit mais mon chaîne habillé la banzembe banzambe. Peu depuis chaîne et fungwa to ba mesena banzembe banzambe ba adoration banzembe ale moloto banzembe ya Matu Samuel mama Shabani ba mama lo ndenge ye pa lo dike ngai na ye na TikTok mais na ye na bonzambe.
Le long de Kweza a dit que non, faire la politique autrement. A combien de danse à bâtiment sur tout est. Au cas où tu as un ndako, on a bien, tu te retrouves à député. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tu aies un bateau pour bateau pour le bon comme un ministre. Ministre peut le bon au colongwa. Mais makila bateau on est collé au tir au koufa. Maintenant quoi? Quoi fait combat kala? Mais mon Konzamboka. Déplacement na okisha sans Mbujimai. Ezali pour l'année. Bon, déplacement. Bah, il y a qui ça va TikTok, na ona ba maison awa, bazo va inviter yo, mais comment on retrouve ba photo awa na aéroport Anjil, c'est à Telemi, ba hôtesse bazo yamba yo. Ba tu as RVA, bazo kata ba papier na bango présenter billet au côté. Télévision za radio té. Bon, déplacement na biso parce qu'il y a qui n'a mon côté. Donc il y a qui équipe Mobimba plus de 15 personnes. On a invité na caché na. Mais on parle d'abord de Mokonzamboka. Pour que mon équipe et banana na yo moko kombo na yo cas d'électeur au commune aéroport au Telemi yo moko devant DG. Bon. Comment nanga Mokonzamboka na ville province ya Mbujimai ezalaki premièrement j'ai été contacté par le partenaire et sponsor officiel Andy Mart. Ojumazali moko ba partenaire ya biso ya munene. Andy Mart ngo mupepe. Kombo ya munene zotamba mais yemo azo photo na ye mo talaka tile ngana za partout mais la seule bisika na zanga ezaka na ndako Andy Mart. Na za partout na ba photo na ba tonyo. Na za ba photo na ba tonyo so mais la seule mutu onga na zangi photo na ezaka Andy Mart. Mais na lia mbongo na ebele wana fona vuango. Ba billet d'avion makamo belé. Andy Martona a soutenu mingi et puis a soutenu bato belé bato musu bato musu to ba ba tete momo la lek eza momo Andy Mart basa na kina et belé wana ezalaki en passant na PCB moto bisika zali nzambe pa mo Andy Mart na ba manager na yenyonso manager Joka na partenaire maman Angel Walesa nzambe pa mo la bango bisika bazali Andy Mart jusqu'aujourd'hui nanga moko na lukaye talaka enveloppe yaka code yaka Andy Mart a foutu bien makasi Konzamboka se peli Andy Mart so azana na éviter Andy Mart a foutu malamu a foutu bien na komo zonga na mabele Kinshasa j'arrive Mokonzamboka azokita Andy Mart a foutu malamu. Andy Mart officiel. Andy Mart l'international. A foutu malamu. Andy Mart a foutu telle enveloppe. Tala mo pico enveloppe. Andy Mart telle enveloppe. Na fungula te. Bon na fungula mke. Yango an. Ouais, do fungula enveloppe ya Andy Mart. Andy Mart a foutu malamu musala le kitoko on aura basali plein. Mbujimai. Andy Mart a foutu bien. Ah, Andy Mart nangai. Tota na enveloppe pango. To fouiller enveloppe pango. To fouiller. Andy Mart. Oh mon, qui c'est toi mon sol? Jésus. Oh ni namuna. Oh ni nazomona. Andy Mart oniba kanganga toni. Oh ni nazomona nzambe na ngai. Eh Jésus. Andy Mart toujours. Andy Mart. Salam alamu. Andy Martin. Andy Mart. Andy Mart. Sponsor officiel. Rendez-vous à Lubumbashi. Mais Mukoleza. Andy Mart a foutu bien. Na Andy Martin. Okenda osani na Mbujimai. Tokendaki na Mbujimai pour na sensibilisation oyo ekamamaki na dynamique Van Walesa oyo eza yango moko structure eza parti politique te eza genre ONG déjà abandaki yango kala avant komata honorable
depuis action eza vie na biso alors toko se limiter te kaka na ville province ya Kinshasa c'est pour ça les Fosco tout ça là descente na ba province musu vike pe nzamba salier grâce à commis honorable député national. Il a un mandat national ya kotambola partout. C'est au travers ça to profiter pe na kombo na ye qui honorable pour tout ça la skoba action na biso ya structure na biso ya dynamique au déjà to bandaki kala depuis déjà 2021. Alors par la grâce de Dieu nzamba sali biso grâce andi ba contracter ngaka ndi ba contracter biso ba tchelinga caché na ngai bazolinga avion logement hôtel séjour na nga balobi to kende pona président na bino ya dynamique azana meeting populaire pour la mobilisation sensibilisation ya bana ya Mbujimai et pas na bango bisika botama yango monaki présence na nga na Mbujimai babi Mbujimai et ambi binote bokomi Mbujimai honorable Van abotama na Mbujimai te baye bien na Mbujimai te parce que yo jeune elingue l'idée parce que on a battu le bazolanda yo bato azokanga o ba photo parce que on a quelque chose et pas na ata quel fiancé tant comme na Mbujimai okobeta lisolo le kakindeni pour télévision za radio te ceux qui bato balobi Mbujimai et mbaki bisoté et là qu'est-ce qui bato na bazande na courant te et puis bazana téléphone te et puis peut-être bazalaki na coma bona na base de je vais Mbujimai dans la publicité ba panneau géa bateau pena toyebi pourquoi ba panneau géa ba sala ki musala amemi yo ki Mbujimai Zélem na répondre na base na Mbujimai Zélem na répondre papa au cause à la base na province moko boy songo pakala mais aux na pouvoir te cause à la base na cause na pouvoir il y a des choses différentes et ça tout cause à la base mais aux na pouvoir te au ko kita pe boy base na yo moko mutu muso aye boy balandier c'est ça le pouvoir babota manango mais base ba sensibiliser bango mais base landa mutu na pouvoir est-ce que ba yandi bidio pe na Mbujimai meeting ya simbi ponga na kosenga ba vidéo a et loko moko to kumisi nzambe ezapa ki to sali ba mort d'homme te ndelo ko to kumisi nzambe muta appliquer pe Christ akati ndelo tabuka ni pete ndelo ya muta kwei pete ndelo banyati pe moto na lokolo te ndelo ko to kumisi nzambe ki to tambola kina nzambe na biso ya Kabundu Alesa abombeli biso sur l'aspect sécuritaire nzambe moko a protéger muta kufeli biso te accident ça limité mais déjà dans l'aéroport ba image ezali on aura besoin quitter kaka na pied d'avion makelele de premier jour jusqu'à ce que maza lui en Mbujimai te papa azala Elia Mbujimai te non dans toutes les questions avec précision oui aza élu ya Mbujimai te oui maza na mandat national oui alors Mbujimai na âge ya 8 ans oui pour tozaki to profiter merci na maman Angèle asalaki mona na ye cadeau oui ya ko présenter moto ya mbaye na mokili oui sobe to profiter to moni oui sikoy koraf lelo musala o sali na Mbujimai o tozuli to senga image soki mutu muso aye koluka yo ke okende ko mobiliser o communiquer sérieux ndenge président Ziko alaki aluka ki na Mbujimai vous êtes capable papa oyo sami na Mbujimai bon omoni ko travailler na batuzang PMT mais il faut mutona pe azana ora ba ora kiseni réponse madame po bakoko tindika yo bachena mbongo batindiki yo weba na mbongo etuli soko zana ora te muto kolanda te yango na bien que osimi micro bezo bi yango le bi ko zana base mais soko zana pouvoir te il y a des différents oko za pe na mbongo mais ozana autorité te pouvoir nde benda ka bato oko sensibiliser mais jour à meeting be bato baye ba molala yona panneau ya bozande pour la panneau ya zo boaka yo zo boaka yo na Mbujimai panneau ya na Kinshasa si ya ke osa publicité na assassin panneau géant que je salue c'est vraiment un humoriste international et puis humoriste sans parti politique azafuma ya batunyo sans tendance azaya batunyo so puis ça la fierté na minute yo na Mbujimai na province et puis na kina comme ko s'imposer azamutu moko boy photo chel suma bo ya to ko yamba il faut la faire no azawa biso beto pona rabatu il a vraiment fait un bon travail na musique azala ki na ba makamuna ye ba business na ye abando sa na kin
Mais cela n'a pas empêché que Atia Loboko Namakamounabiso, il a été là depuis le début, Atia Maboko, il a assisté dans un jour à événement Sali Live. Batumusu Oba Batala qui pas n'angate, mais Bazaki na Katia Live, Bamona Kindenge, Yomoko Lobiki Bayambaki Biso Biente Selo Barimera Batu. Mais Baki Notala na ba vidéo auto-publiée, Bakomona Maki, place ya Kotia Batuto Zangaki. Boulevard Laurent Désiré Kabila Yambujima, Iwana et Gangaki Makasi. Peuple lointain, soyez attentifs. Le Seigneur m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. L'honorable Van Walesa a été nommé dès sa sortie des entrailles maternelles. Donc, avant que tu aies Angèle Nzeba, Banoma Moussala Nzambe. Comme Angèle Nzeba. Pouvoir exercer. Et ça pouvoir, il y a beaucoup à batouter, honorable Van Walesa. Et ça pouvoir divin. Et où tu pas dans Nzambe ndia établi mokonzi yango moni talaka muto za imona mitiba benge leader ti akona comme un leader et aujourd'hui a comme leader pas fait au médom leader établi par Dieu yango moni bisiki so zalaka et simba kaka mais so za une église mais bandi ba se belé pour le baka marambo tu te rappelles qu'il y aura un jour au téléma boye mais bato bazo ba bino honorable Van Zolo au vivant mon embouchement abisio toza fier na ye lelo ya komona ki makamusu toza fait fier na yo pour fofa na epenyi magozo poser nga ba question ozo attaquer nga mingi makamusu oza pe prophète na makamu bandolo ba 2021 makamu belé bandolo ba mutoyo bo pesa espace na poli bo moneka pasteur mais na katine na mona pe aza leader politique et aujourd'hui makamu olo ba ki comme kokisama tout le monde Lubumbashi bayambiye batu boko bata témoin to bete ba image ekolakisa ndenge na baba muto lobaka teme muto yoka na mbujima muto yoka teme azo muto yoka teme baka tesko ayoki mingi ngi waza Van Walesa comme quand tu es dans mutema reke o zaka Van Walesa baba basanga na ville pour la baba bazé belé ba handicapé bazé belé osomon et là qui se marque c'est Dieu quand Dieu t'établit sur la pa komboli bango tout vas-y ba minene côté ko kabantu ka muto wana to comparer na batuté c'est pas la comparaison mais muto na donc là eza mo nzamboka ezalaka aussi bien ba loureyo ba futi caché na yo pe yo pe ozana esengo ya komona ke musala na sali pe emonani lokola télévision eza radio te na lingi bo profiter moto wa sali musala le site pe monani azana raison pe akoya na télévision koloba ndenga na loba okoza a journaliste mais pour accompagner mutu ko déposer candidature na niveau présidentiel to député provincial to député national pe mutu wana osali campagne pe abimi izolo mususu okoba Fofana epengi azeloko ta aiza nani ngai na yebi koma batiaka affiche ya candidat kosala campagne ndo moni kandeo a plateau na moment ya campagne na bambi ba affiche ya mona mboki Eliezer mabimi double passage député national député provincial na quel Sankuru na accompagné Gilles Lodi gouverneur une année 3 mois mais élection abimi député national député provincial abimi sénateur na sénat za président PAJ na accompagné Kapenga Kabundi Van
na sali campagne na ye en dehors ya Mambetali plateau na John Express. Il se trouve aujourd'hui député national. Père Komi ko voyager na batu. Père sali meeting au nom de jeunesse. A défi mbongo na banque te, a zwi mbongo crédit te, pe bato bakei bazongi moto azoki azate. Naloba te. Naloba te. Nzambe mo alobaki ata bino bokumisa te, mai ekokumisa ye. Ndomo ata un mot na fleuve okuti o shit. Oyo kabwe mai ezobeta na bamabanga eza nzembo. Yo boyi koyembela Nzambe, mendeke moko azoyembela Nzambe, azolela boloba o nzala nzoka ndeka azoyemba. Tomoni na mbujimai bababa o bayebi mwana mboka vane te. O bayebi honorable Kapenga Kabundi vane te. Mais makila egangi. Bakomi kolakisa nake tala kuna bazui ba drapeau ya dynamique, drapeau ya mboka. Bazo pepa. So ezobima na munoko. Rwandeko ayembaka na Kayombo ona koyamba disila. On a bina benga jeune influenceur. Soki ngai na lobe yete. Ngai na lobi ba valeur na yete. Français ko komisa yete. Mais à quoi au Congo zo ko na au Congolais, momoni américain a dit valeur na ye. Moto azana Italie azopese ba marché. Soki ndeko no a évolué le bas docteur Kabe, yo ko benga yete. Tindika e. Akende liboso beza fierté na biso. So aza pembeni ya pasteur Claude Kabundo Alessa. Eza fierté na biso bilengeti. Ya komona kende ko na biso jeune aza pembeni ya pasteur moko ya munene. O ba uti pe ko décorer. Pourquoi ko finga e? Et ça qui nga esengoto na moni mama Enis a souhaité joyeux anniversaire. Pe a s'excuser à partir ya mboka libanda. To komi na mbushima nga ke kolia na restaurant mama Meya kora fenda meminga to futi mbongo te na mbushima galère eza ko sakana te nzaleza ko sakana te mais bonzo lia biloko ebele bo futi te to zaka bato bakufa ndo ya ba voiture na yo to moto akoti na hôpital pe chona za ki malamu tango azo tambola osela kiye nini. Image en bougima, bino moko botal. Ça fait aussi la fierté. Papa a fondi, mais moi, azo bunda. Natsa nuit on dit que les airs a fondi, faut fane penge, azo ça la fierté. Yosko Moussa mes amis, partagez vidéo, benga, encouragez biso. Pendant souka, na koloba mon konzambo, ka appelle sa numéro de téléphone. Nazo c'est là deux choses. Anniversaire, on a auto fêté pas même 4 jours. Hein. Anniversaire ici, tout ça continue. Vous bengi vous encourager, vous bengi vous PC va marcher, vous bengi vous sambeli ponaï. Ndelo kona zozi. Vous bengi vous fingi ya lisusu. Donc vous fingi vous PC sur énergie. Donc vous fingi ma yusu akelu bumbashi, akesa saka maboma. O momona na batu bango bazelo côté. Azo tout sango ba gâteau. Azona na bango baji pata ba initiative asalaka yo zana ba mbongo sumaka ba tundra ba mituke belé la muso ya mugi na tongo ba épine mpepeza te pourquoi côté na moteur zo tourner te moi mboka courage émission komi na suka idée wana na mona kolia kana bato ba boma zo pesa bango baji e moko kati suki. Explication est utile wapi yo jeune boy pembe boga oso kele po muto ebindenga koma liboma te po ba vidéo ezali to ko chela ba po na eko kumiso awa te to za ba massa te nazo tuna makambo na mona kipana me ba vidéo ba TikTok pe to ko chia ba lo bateke na fabriquer mutu moko na TikTok quelques vidéos na TikTok et to ko chia mama mbujimai to ko chia bagambo na lobia maboma to ko talisa soki ya solo to lokuta. Inspiration ne ute wapi poto sukia. Bon, inspiration il y a badon on a ça là quand c'est biblique. La Bible nous dit dans Jacques chapitre 1er verset 27, il nous dit la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père
consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. Donc, bibliquement parlant, tu dois comprendre que la Bible est pour rendre visite aux orphelins, aux veuves, aux démunis, aux sans-abri, aux sinistrés. Donc, tout le monde qui a un manque, il y a un moins un plus, il y a un moins lipa. Tu dois partager avec. C'est ça même l'amour. L'amour consiste à donner. Dieu a tant aimé, il a donné. Ce qui a solo ozana bolingo na kati na yo. Bolingo fo ezali so qui mia etinda yo osala ba action ya kokaba. Ce que mutu ozana mbongo biloko belé azo kabate, il n'a pas l'amour. Il a les biens, mais il n'a pas l'amour. Parce qu'il y a la personne qui a l'amour doit toujours faire des bonnes actions. Ba action malam, les bibliques, c'est pour tous les enfants de Dieu. Oh, to sala kango, to filmaka. On n'a pas oublié de filmer. Des fois on a filmé, mais quand on a payé ça sans qu'on filme, et les qui on a filmé. On a filmé, c'est à caractère éducatif pour montrer aux jeunes que ton cause avait des jeunes. Quand on peut garder que sommes dans champagne pour tout le monde a battu pour filmer 10 jours boire cahier caca na bar. À filmer pour tout film il y a champagne. À ce moment il y a un peu savoir que maman a sombi 50 bouteilles. Maman a la réduire dans côté. Mais à sombi champagne, ba filmer. Maman a la valise. Nous avons $50 000 à Pessi païen à Yembelaye. Tu vas dire dans la radio, tu toujours à combat Moutoumoko, au bazo bois cahier parce que à Pessi $50 000 pour Baba Yemba. Tu es dans un bouchement. Tu ne dois pas jouer en Aboutou. Oui. Tant que tu es malala. Oui. Moi, je suis un foufou, je suis un nid. Quand on a un bouchement, est nzala, ko sakana te ba tozon di mate. Yo ozoli ya olia kiso ki citron. Moi on a un foufou na citron. Alors c'est un citron. Akeli na foufou. Moi la 13 ans. Attends, 3 boules là sachet. Ouais, 3 boules ya foufou ya masangu. Mazo bonde la eke. Citron. Ça na da citron. Tombolo. Na keli na foufou. Mais mutu soyez na Kinshasa aza mutu ya mbujima alors somba champagne na boîte asombi 10 bouteilles et puis à publier ba milisa koto ba tondisa biso ba millionnaire entreprise na mbujima ezati et puis à publier supermarché ezati. C'est sur ce à caractère caractère éducatif pour transmettre un message dans les jeunes qu'il y a des gens qui souffrent. Mais vous ne voyez pas. La vidéo à caractère, il y a un funda pe bakonzi. Que t'as la population. Peuple pauvre, et puis botier sirène cortège. Donc tout le monde voulage à Koufia. Pour aller au Mokozi, ceux qui battent bazate, Mokozi vous appelez à valeur. Le policier n'a tiki banana. Il y a des gens qui sont dans de bonnes positions, dans de bonnes conditions, mais bakabakate. Mais il y a des gens qui souffrent. Au moins, mutu po akabela mutu wana o naibi etadam na été. Tu n'as pas 250 paires à chaussures. Mais akumona po akabela mandia na zoba naibi etadam na été. Mais etadam e bandumba obi makana bango ibi yango. Etadam ya batu o sobela masanga na boîte. Na sobeli batu nyo so o kanyi pe boîte. Obi ba etadam na bango. Kaka etadam ya mandia parce que azangi avandi kimia avandi na se azakoka ona sko etadam na yende izobangi sayo akoloka yo. Mais mutu oyo ozokende kosala kindumba ozokota na hôtel est-ce que edam na yo biango entre parenthèses ça c'est mukozambo kanda azoloba moi mbo wa koraf et monsieur Sili o ngai na tuniote pe na za na posa o yibsanga ke kulutu babenga kingai numéro no wa téléphone est vrai ba robe so ba marché na kolinga ba finga yo. Pour nous soit bête le moro batia ko lobana ote peut ça au courage au Kennedy bo sonné au moyen de ko les erreurs député maye ko ça l'émission pour azoye ba keno émission on de salia ko mande ko les erreurs o ngai na tuniote e ko matela to ko mo beta maso j'ai de on na bosana ki ko loba boy o na bosana ki ko loba pote mania na bosana ki ko loba la Jonathan tu na bosana ki ko loba la Kalambay 1 minute. Numéro nao, il y a téléphone. Moi, moi mon numéro de téléphone, c'est le plus 243 99 329
60 41. C'est ça mon numéro. Donc plus 243 99 329 60 41. Pour la lelo. Pour la intervention. Pour le lobby qui est la journée à Pâques, je vous souhaite à tous bonne fête de Pâques, que Dieu vous bénisse, que le Seigneur accomplit ses vœux dans vos vies, que sa grâce surabonde dans vos familles. Nzambe alola oyo alongola kasoni alongola bino soni, du fait que Christ n'est plus dans les tombeaux, nyonso na bino oyo kufaki et c'est quoi au nom de Jésus-Christ. Bon vivant résurrection na kati ba foyer na bino, na kati ba vie na bino, ce qui ba déclara ki yo ke okubota lisute, Nzambe afungola mabota, Nzambe asala ke mikanda na yo ozwa, Nzambe asala ke kimia na motema na yo kota comme il s'appelle le prince d'épée. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bonne fête de Pâques, que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ. Jésus-Christ est Dieu. C'est ça le mot de passe. Jésus-Christ est Dieu. Mot de passe. Jésus-Christ est Dieu. Mon Konziamboka vous dit merci. Na pesibino mbote, la famille. En passant, je salue mon coach à moi, la servante de Dieu, Grâce Tumba, qui est ma partenaire. Nous devons soutenir un conseil, coach Bisiko Zalinza Pambolayo. Et puis c'est son anniversaire. Joyeux anniversaire. Coach Tumba. Coach Grâce Tumba. Grâce Tumba. Donc il a dit ce qu'il y a d'abord dans mon thème. Mais attaque ndeko nanga po kombo aneza kombo ya makila nangai. Grâce Tumba. Bonne fête, c'est à Pâques. Ouais. Et puis joyeux anniversaire et le lobby le 21. Ah, c'est photo Mbelaé. Ouais. D'avance. Ouais. Merci à mon Soulouba qui pourquoi pas maintenir ce Kimbolo. N'avoir toujours merci à Eliezer Tambwe, Bafinga, mais là quand même Eliezer Tamba beaucoup lipé moi na koli. C'est le payenda ko le baraka na koli sibana bino morope bozolo bayango. Et ça ka esengo ko yamba motope ko tiaye à l'aise. To lobby. Musala oyo bazwaki asali na mbujimai. Yaza na posa ko betela ko maboko ti. Maza quand même fier que bafuta ki billet à Pambati. Binomoko Bolanda. Balu, kakwikada jintumba kunuji. Bali tuyikila nenu, madwa jitum. Tukwatanga na kubianza, tulonga na vite. Balu, kakwikada Sénégalais to, kakwikada Ivoirien to, wala mukongo, wakulokulanga tungajetu. Je reviens encore pour dire, je ne peux pas accepter. Je ne peux jamais accepter. Waninjan Shima, mais Mikala esclave au monde. Jamais. Je ne peux jamais accepter. Ndela Bana, mais Mikala esclave au Baba. Jamais. Vous savez, le meilleur pasteur Babamou Congo, c'est un Bouchouman. Bimbibana na Bamou Congo, c'est un Bamounem. Bayishima na Bamou Congo, c'est un Bamounem. Tumba munem. Bayishima na ba mukongo. Bafuma munem. Ata. Jitunga jula ni mabanshi. Uchumona bonye suges enemi wenda. Adi ena chanzo mulu. Parce que Moujouma et Moujim, représentés par le gouverneur. Mais joyeux anniversaire. Ndeko na biso ya mwasi. Kombo ya mama et remplaça ka mama. Ça dit botama elam grâce à Tumba. Nzambe alola amona yo. Attaque RDC pays laïque religieux semble la toyebité. Joyeux anniversaire à toi. Na banza ke ba koyem la partir à Boutou. So to yembelo bien avant. Pour la cérémonie Kouraf penda alinga kayo. Petango ya ndimio, mo episoto boye ezate, po za chaîne ya bana mboka. Grâce Tumba, Nzamba Baxila yo sagesse, Abaxila yo ebele, Kolanda bilanda landa te, Sala o ezo uta na mutu na o. Po ezo uta na mutu na o, ezande Nzambe nde apesi yango. Merci. À partir à Tokomi Wapi, c'est Epenge Fofana, l'homme du moment, remplaçant valable, gardien du temple. C'est dans le Merci.